Aïda Ngobila maître Ninja. Et même qu'au lycée. Merci beaucoup, Nachebe, il est Kolana Bino, pour la console, la papa Chantini, d'ailleurs, c'est Bino, fait tout ça, la tout solo, la Nabana. Aïda, Bananjili, Aïda Zengi. Nyoba eloko yo, Bananjili, Banachangu, Basepela. Aïda, tata boche komanani. Papa. Maman boche komanani. Maman. Question souka, avant gouverneur, appelle son enveloppe. Tata na maman basala kini po yo bima. Eh, laissez tomber, laissez tomber. Merci pour Aïda Boubeta Mababa Makasi. Alors, si quand vous avez la vie, c'est moko. Aïe, écoutez la biso. Na mandali Anjili. Anandi papa na biso Chantini Ngobila. Pona to solo la daba Anjili. Comment aïe? Sai. Maboko Makasi. Sai. Maman pona ya sai. Akomi bien que. Ba maman. Ba papa. Botuna manini. Nini yesai. Botale sobe. Sécurité bosunga biso na sima awa des. Botala maboko na ye. Est-ce que ça la montre? Té. Azala montre? Té. Na tuna sobe. Pona nini ba njiri ba linga kolata montre te. Abisinga sei. Tomona atobe sambongo pamba na montre. Total air na ba avion. So tariga Ethiopian 16h. Ya kita 16h. Air France 18h. Ya moya ka 18h. Yesai. Balabito sangani lelo. Ngai eloko motivé nga lelo na ya awa ko assister papa na biso gouverneur de la ville Chantini Ngobila Mbaka ya liboso ezali biso ba Congolais tolinga kondima te nga na lobi soki ondimi ebandeli okondima suka ndenge nini nga eloko nabinga yawa papa nakomi kolokota tonga na butu éclairage public ezoko Mama Edele Lumbu Kuke. Yesai. Bandeko toyala mokili tokuta bakombo. Esika bakombo utanga na bino toyebi. Nzoka bato Equateur akoma pesa mwana kombo bazali komatana tono alinza likola ngomba. Soke mwaki tono neme tono kolela yango basala kombo ya muba. Yango mwana kabate Equateur bazala bakombo bobone tilinza njezo kwe. Mwana mutuloba ngolimbo. Mongwiti kiringbi. Mongbari mongbombo. Mutasuka nani? Ngingo. Senge tolela. Nana bape ya baluba. Ya baluba. Nana bape ya baluba. Baluba babane konielo bakopola. Soki ni bumwesali mo bakruru wane salaka. Yango kozala kombo ya moya. Yango mona ka baluba bana bakombo mo neti mutaliaki eloko abiente. Mona me kombo na Tumba. Mbui. Fwamba. Yesai. Botu na nga mutasika nani? Kanku. Merci pour votre invité. Tous allez prendre la maman Moadi Azariawa. Biso nyonso tozali nsima ya honorable gouverneur Chantini Ngobila. Bien. Alors bandeko po tuleka koyo. Tuza kubengela bino Tontine Linda. Tontine Linda. Awata kama lisolo. Soki ya sola bosepeli ndenge toyawa. Bono kola kisabolingo na papa Chantini Ngobila.
beaucoup. Merci, Maboko Makasi na Santirinda. Oui. Merci Phénomène. Dans la présence, il y a honorable Edi Iyeli. Dans la présence, il y a honorable Charles Mbutamuntu. Maître Ninja. Maître Ninja. Oui, alors Sikoyo, Tozo de Kabongo, Tozo Benga Labino, Tozo Benga Labino, Tozo Benga Labino, Pomba l'idée. Il n'y a pas à dire. Ouais. Allez, tombez Pomba l'idée. Merci le président, Phénomène. Merci à Charlie, merci à Saï, Maman Mario Sopo et tout le monde. Alors, et là on passe la passe, héritier Watanabe, bayambi une émission à Paul Mukendi. Paul Mukendi a tout héritier, Toyeba, Yona Moïse Zimbi, Botana ranking, bébé héritier n'a pas bagana ba geste, abandi, à sa confrère, à sa comme ça très bien. Maman ça la bien quoi. Bayambi héritier, est-ce que au quoi qu'il faut yamba njama Moïse Zimbi, tout le monde a que bosana ranking, bien. Héritier comme Cynthia Mwanzambe Rumba akomo boka ba dédicace na kati ba ebisie yemba olandinga tiawa boyebi yango no ouais héritier jui yolandinga tiawa chomo tambo maboko pour la pomba dine merci Hello Pasuka Maître Chaleur Azoyoka Yaya frère Patrice alors mettre un concert Nanga Bayanke Batondi Yo Patrice Toyoka Mabanga te Sobwa Kita Tobeto Mabanga frère Patrice a continué Robeta Yanke moi Panza Batabi Yaya Bobenye Patrice Bopie Mutu Makazi Aganga Lio Musoko Toyoka te frère Patrice Kara Yaya Mouraya Bambili Banga Essuye frère Patrice Sazongisi Oh Ngebe Yayo Moko Oh Maître Chaleur Merci je vous remercie Merci Chaleur Maboko Makasi pour la pomba leader Merci Maître Chaleur tout le monde est Maître Chaleur alors c'est quoi rapidement parce que tout ça qu'il est oui Chaleur à quoi ça va sentir naïe va comédien azongisi biso alors tokosani te papa na biso ministre na biso ya intérieur papa tengeli tope tozali na yawa donc papa tenge basalutation na yo mpo ezali et puis sikoyo tozobenga bongo Fred Soba kizenge na biso ya bakotuna mulwe kizenge na biso yeyo ya bacomédien allez Fred Soba sabu Soba na yo Ninja Balanjile Balanjila est-ce que ACP Zaliawa la sortie de Maboko pour la ACP Maboko lisusu pour la gouverneur et Jatini Gobile Maboko lisusu pour la Bilomoko Maître Edel Lumbo Bayaya Bolimi Sangai la problème Lebo moninga na yeka la tongo awa tolali na butu tokanga porte viete bibi bayaka te oyebi na tongo na la mukaka boye natala nazaki na 50 bayibi nga 40 na tika na 10 ans londela boye na 10 ans bolimbisanga yaya mpo na apresse me place na oke na yebi te bakotuna lali beta maboko mpona koencourage le mal soki esengo ezali pesa moninga aza pembeni bis vrezoba pena vrezoba makambo moko ya malonga donc nyonso tozoba na biso bien merci mingi oui eloko oyo vrezo basali namoni kaza na bolinga mboka ok tozala njiri na labi bakotuna ngulu seke population nyonso biso nyonso fokendelaka te kapela merci namoni déjà oyo azali na liboso na biso nyonso totala na nsima biso nyonso totala na nsima
Et na bango pe bataille les poissons d'avril. Na juin. Président, Pierre, merci. Aïda dans la félicité. Oh, Aïda. Alors, merci mingi, to bonalité. Maman na biso, maître Ten, Lumu Kouké. Donc, biso bana na yo tozali awa. Alors, sikoyo tozo benga bongo. Tozo benga bongo. Yaya na biso. Papa na Kulutu na biso. Papa na biso. Papa na biso. Yaya. Mama na biso. Yaya na biso. Mbanya sama kwenu. Merci. La lingaka ndenge wana soko otala bana na bobetela bango maboko. Bobetela bango maboko. Enelengi bayebaka lider na mosara ya boye. Bobetela Santini Mbaka Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa maboko makasi. Maboko makasi. Ya mokonzi. Tobetela sai. Obosa. Sai. Bebe na pona ngai. Yambalo tokombota. Tokombota na biso te. Ngai nakomi na monopause. Okomi na nini? Na monopause. Balobaka menopause. Bebe longwa. Libala ba mongo. Bebe yaga. Bebe qui blesse une rive. Ote na moto na bebe na ye. Oh merde, namu na komisa boy. Na ndeni batiriki te. Ah? Batiriki. Oyo mobali ya mona ko boye moyete. Ba mama oye. Oye. Bande konanga oye. Oye. Likambo na moni na phénomène. Ah. Phénomène atana micro te na lingaka bozo sala nini wana. Bosala batoto sepela. Torobela bango rako ya suka. Oye za mama mbali osomo mama kikosa. Barobili kamo na moni na ndako lelo. Umoni nini? Phénomène. Oui. Tati nini? Mama. Azagwa. Naye maka. Kamo na moni na ndako na ngai lelo. Keli ngai moto. Omoni nini? Yo mako yebi na fani na ndako. Na moni mwana na ngai ya mwasi na robina ye kere na se ya mbeto. Oswera ngai. Kesho yo na chaki na se. Mwana kota na ndako kokota koti na chambre. Mbara moko kura isari nini? Ekei. Kura ekei. Mwana gani? Papa kura. Ngai na kanisa kangami. Mbangu na kota. Kura isari nini? Ezongi. Kura ezongi. Ale, tara na se ya mbeto ngai na bimi na ngai. Na yoka mwana gangi lisusu phénomène. Oh papa, na moni elima. Elima na sambe. Na se ya mbeto. Ngai na pakati na koma na kati boye. Ya sambre kure sali nini? Yekani lisusu. Ana mwana to wele mbeto. To wele party. Oh. Na yebisi madame na robi. Mwana moni elima na tuni mwana loba ya soro. Oh na moni elima na se ya mbeto. Na robi te ngai na kokota te na keko benga bana quartier. To suivi boka. Bipende. Lero elima wana. Phénomène na kosala nini? Akoyoka babino. Oyoka biso lero. Tokoti ngurupa ya bana quartier na chambre na ngai. Ngai moko na tari na se. Oui. Na moni elongi moko ya somo. Ngai na robi ngai na nalaki na madame na ngai na beto. Njoka nyama oyo azalaki na sewa. Hey! Tangu na zoli nga natu atiete kure sali nini? Ezongi. Topusa na boye. Nga na robi te. Lokwa kure ezongi aliko tombora mbeto. Nyama oyo toto boma ye. Totombora matera boye. Njoka ya ni mosi. Nani? Njoka ya ni mosi. Ya ni mosi elongi mabenga na robi ya. Obangi saka nga vraiment. Okota chawane. Merci babeta maman balo sombe. Vraiment na bumuni ba artiste comédien bilo. Okonga air moko. Lokola programme ezali mo mingi mais quick. Attends-moi une minute pardon. Bonjour. Bana changu bazalewa. Bana changu bazawa. Mboko pona bino na papa na biso chachiningo bila. Bande kona ngenge na tanga feta. 5 et 3 tongo. 5 et 3 midi 10 ko kima. Oh.
nzambe ezali na grâce na jeu diplôme natie diplôme na ngai yaya nazwa 63%. Pourquoi yalenga 3 natika na 6 ndeko nanga mwasi na jema 9 mois tobisi mama wala jemi vanda na poche ki mama yaki bo mama yalingi taka na poche ki bo papa kana poche ki bo papa bandeko ponge yeli abandiko nimba asutu ko monsieur mesate abora mitu mupati mwana bibi yemo ka jongulu mambao yaya bota courage la namola e meshak poni lo yanga be bamwe ko kite soma Maboko pour la proposition. même en kindo que ça va passer bien merci alors si copain na bonga la bande ko na nsili mwelo mo ka muke fali Kole mabelo phénomène esobe. oui ça ande wana Père Ben Kukiel. fali na datu ba ibe nzim wa nzimbo nga oyo ba utu yiba wana nga kolo na usema sianto la kimba ko boy nalie mwaloso nalie mwaloso nabaki sabati onenda bien nabaki safutu natonda bien je vais manger je vais bouffer c'est un boule c'est un boule nada qui fouffe Merci à la c'est vraiment Merci beaucoup. Nos amis de la presse, nos amis Merci. Regardez Na votre gouverneur de la ville. Regardez votre Chantilis de la Mbata. groupe de maman et mère dans le loup. Allô, ok. Groupe de maman et mère dans le loup. Allô, s'il vous plaît, allô, ok. Gouverneur de la ville, Chantilis Ngobila, vous avez un meeting. T'as libéré espace. Ok, inspecteur. C'est bon. Ok. D'accord, c'est bon. Presse. Les groupes marché groupe ya mama aimé ana 1 minute pour la bomata je vois la présence et les amis du ministre provincial de l'Intérieur. Voilà les amis, à moment de casque à retard. Matin, casque sur le matin. Dans la 5 minutes. Presse, caméraman, on est sur le podium, zoom à la limite au Canada. Sécurité, zoom à ton nyos. La comédienne, Bandeko, bon, on est sur la place. Voilà, libéré. Bandeko, on a vu ce qu'on filmé tout là. Tout le monde, on a filmé la place au Canada. Sécurité, ça c'est comme ça là, on va prendre une façon filmée. Et puis ça est à zone à la place. Tout est encore dans mon cours. Merci. Merci pour un temps. Merci. Merci maître. Bon exemple. Cascasson, madame. Cascasson, madame. Cascasson, madame. Madame. Merci madame. On sait comment ça va faire un solo pour le Kiao. Nous sommes à sa cascasson pour le Kiao. Gentiment au bilan. On a consulté Vision à Fatibé. Non, Vision à Fatibé. Non, il y a pas de problème à Gentiment. Aïe, les locaux à la solo là-bas, il y a Tchang.
ya Tchangu yango abandina bana ya Tchangu endimi biso bato wana masolo tokobetela mpe tokosiela na gouverneur oyebi towana masolo balabala na biso ya sekomas ti lelo ewana masolo wana fo tobeta voilà tozala masolo fo bazongisa rai ya te voilà par exemple biso mpe towana masolo tokobetawa alors kaska somo c'est bon oui on sait bayaka awa na Tchangu mingi na tv ya jini s'intéresse Fédération ya Tchangu Modeste Kambosi topesiye pote ebele sécurité a aidé Bisso, mais dans la douceur, dans le calme. Alors, ça va journaliste, que la presse ici, la Mosala. Sécurité sur Nabisso, bande robasso na Mosima. Osez, donc un rapide coup va compléter. Vous mettez ça comme une engine. À la chance, ma casse. Ma soleil m'a dit pas naïe. Et pas naïe. Azar et pas moi. Azar et pas moi. Alors, qu'est-ce qu'à son mot? Messi Koliva. Le mouvement c'est Angili Obama parce qu'on a mis le premier citoyen à vivre. Madocha, coordonnateur national de femmes d'aujourd'hui, ACP Moto Epela. Excellence Karen Mutamuntu Luanga, ministre de l'MPST. ABG Jean Goyi Fouzi, ministre des Finances. Excellence Lisane Malemba, ministre de la Santé. Tala. Excellence Amouche Mokoso, ministre des Sports. Excellence Mabien Kui. Ose liste na biso. Banda otuna bango. Na moni personne qui va la lobby de Tosilisawa, couloir qui monte à Balamongo. Ose Excellence ministre provincial. Président Parlement de Bougui de Pesse. Et puis, Président Ebegna. Papa, Tomatisi artiste c'est qui Siliso. Sani était tous en SN, mais Tobo Sani a sali ministre na bango. Et puis, les journalistes a Tobo Sani ministre. Mais Keba, Ozobosa na lei. Ministre Yvette Kabou. Ozobosa na lei du chef Azobaluka Baluka. Ye ayebisanga lelo yoso esimbi te akokase kaza ye te ozomona lei du chef te kobosana te madame Belise Okonta. Aussi une chose, toza mpe na bato lelo oyo bakolanda mpe biso ya gouverner. Voilà l'arrivée de Lindalala, structure Lindalala, maman ministre ya urbanisme Nelly Tessa. Et aussi nakomona awa selema ou eko domine Tchangu. Est-ce que vraiment
ezomata makasi na comprendre te oseke bakilmopeto kasafumu kilmopeto kasafumu kilmopeto kasafumu oye oye balobi batacango bazoma nsima te dynamique mwabi alobi aleki bango dynamique mwabi baza wapi pepa l'administrateur va marcher de son arbre soutenir le gouverneur à Kinshasa. C'est là. Mot des choses, coordonnateur national. Voilà, femme d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Spécial, le conseil spécial du gouverneur. Tito Hidalgo. Mika Chande, azalaki na programme akomi ne sikoyo okozela mpe kasi Chers amis à toute Afrique, tozali en direct na Sainte-Thérèse wana epai ayi kobengango masolo na gouverneur mpona nini gouverneur azosala tournée ya Kinshasa aosolola commune district par district lelo abai na district ya Tchangu asolola na bana Tchangu makambo etali ville province ya Kinshasa kotya bopeto ya Kinshasa mboka na biso ville province ya Kinshasa esengeli ezala peto. Nous sommes en direct. Pour la réunion, nous sommes branchés. Toujours la Top Africa Télévision. Nous sommes en direct, toujours. Na terrain Sainte-Thérèse, on n'a pas eu. Solo na gouverneur de la ville ya Kinshasa mwana mboka Chantiningo Bilambaka aye lelo mpona kosolola na bana ya Tchangu. Tomoni wana ozomona liboso na biso bambila bazali mais aussi baministre bazali wana bazali ebele bakompani kosoutenir.
c'est l'arrivée au gouverneur de la ville à Kinshasa. On a beaucoup de gens qui ont dit la bague. Il y a un terrain, la Sainte-Thérèse. Tout le monde a dit que c'est une gouverneur. Gentilly de la bague. Le citoyen de la ville de Kinshasa. C'est ça la apparition.
Merci beaucoup. Merci Kaska Soko. Le programme est tellement long et on doit respecter le programme, s'il vous plaît. Le programme doit être respecté, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous saluons la présence de Moda Show. Moda Show, le coordonnateur national femme d'aujourd'hui. Nos big salutations à vous, Moda Show. Masolo Abia Kitoko. Nous saluons la présence du bourgmestre Moussa Abdoul. Les caméramens, s'il vous plaît. Nous saluons la présence du bourgmestre Abdoul, bourgmestre Moussa Yanjili et le coordonnateur Billy Kinbopeto. Honorable Chekoko Moulumba. Bientôt. S'il vous plaît, bandeko bazali boso ya ba cameraman to pe ba bazana podium oyebi ke ozali mutu ya sécurité te
tika esika au permettre na caméraman va filmer bien. Et puis ba caméraman nyonso baza awa esika batielaki bino yango kuna soki boki kokende na kote wana parce que mokonzi ana besoin mona ba chef de rio bazali awa ba ONG o baza na sima awa o baye mpona koyoka ye bino boye mpona bilili mpona kozwa mokonzi bien bozala kote wana s'il vous plaît. Toni bato ya presse baza bato ya botosi bayeba yo kaka Delco Moïse. Voilà, là je vois la présence des bourgmestres qui soutiennent la vision du gouverneur. Alors qui va bien qui va quinoa nyonso. Même aux gouverneurs, aux quinoa. Ce qui ont été, c'est qu'ils ont soutenir la vision du gouverneur T. Yokani. Nyonso bazali awa ezali baza ko soutenir chef de l'État et le gouverneur et la ville province à Kinshasa. Voilà, rapidement, le groupe à Maman Dorcas, en attendant, Mika chante, on s'est préparé. Vous avez 3 minutes, les groupes folkloriques à Maman Dorcas. Je vois également la présence des présidents ou coordonnateurs nationaux, il y a les femmes d'aujourd'hui. Modèle petit chat modeste. ACP les femmes d'aujourd'hui. Il y en a pour encadré par maman. S'il vous plaît, vous avez 3 minutes. Maman aimait bébé Meta. Je vois également les bourgmestres de Massina. Toussaint Kaputu. Bourgmestre Moussa Abdoul Yanji Yazaliaou. Tangamba bourgmestre baza présent baza soutenir vision gouverneur. C'est là on nana batebele baza Fondation Papi et Piana. Maluku Bazaliaou. Fondation Papi et Piana Bazali. Maman Dorcas. Maman Dorcas. Tozana bourgmestre ya Maluku. Papi et Piana. Jacques Mounze. Voilà, honorable Papi et Piana et Jacques Mounze. Vous avez la présence, il y a bourgmestre Jean Onema, qui est sa population de Makala. Eh, Bazaliaou. En tout cas, il faut la quitter. Et vous allez madame. Eh, moi, je vais sonner ça là bien. Il y aura mon sous-sous. Vous avez la bourgmestre. Il y a l'imité. Et si l'ennemi awa, on a surtout soutenir le vision gouverneur. Et ça la ministre, et ça la député. Donc autant là-bas comment et les camouettes les bases, tout ce qui m'a renvoyé ténor ciment, base de l'icambo, tout la base. Tout le monde, le sénateur Mpaï. Tout le monde également, awa les bourgmestres et la commune en Gilles, le col à toi dans ma belle l'année. Et Sengeli, bourgmestre et en Gilles à Koumissanzambi, vraiment bénédiction. Osez qu'on s'appelle à moi dans ma belle, Jefté Nimanimi, le investigateur. Les amis de Blaise Louye et Pé Bazaliaou. La moni Pé Bourgmestre et la commune à Kassavou Bazaliaou. Également Bourgmestre à commune à Kitambo. Maman Fatou Inona.